na Yesu Masia eza susunga mama Patience Kalonji na Yesu lelo ko partager na bino ba message nzamba pesa kinga deka to message ko partager na mo mesano mais yambona continuer na ko sepela to sambe longo na bino afin que nzambe aza na biso bande pe na suka to bondeli na kombo na Yesu nzamba lula na pesio merci yo nzambo permettre que mo kwali na mona na susu na caméra pour salamu sana yo ko partager na bandeko message yo pesa kinga na belle présence na kati na siko o reni po konza na kati na biso na bandeko botala na partir à YouTube bolimo na yo za na biso bande pe na suka longola no so bokeseni longola no so distraction ya mfutema longola bataki no so za diriger vers ngata na sa vidéo makela yo couvrir un peu couvrir vidéo accompagner vidéo partout koleka bolimo na yo accompagner ngo pe molimo na yo za na ba na nzambe no surtout et protéger ba kote makamo zo bazokana pona via batu na sina moyo to mama makela na kombo na Yesu amen bandeko no surtout na Yesu suko partager na bino mukolo ya lelo nzambe abandai kolobelanga concernant esprit des morts bien aimé esprit des morts eza makasi temi makasi diable na batu na ye baza déjà na position déjà ya koluka ko recruter amakila ya ba na nzambe kouta par-ci par-là na yango ezalaki journée ya le 20 novembre le 20 octobre 2022 tant na banaki ko sambela nzambe afungolaki nga miso na moi atalisinga ba esprit mabe ezotambola na mokili vision to na monya ngona betona bosona kara vision zongi swamba mibale ba esprit mabe ezotambola na mokili tant suko na sisi na mandi ko sambela na sisi non avant tout ça avant journée ya le 20 oyo ezaki pour le toza le 40 le toza le 22 pour saint le toza le 22 octobre 2022 semaine passée samedi na dimanche ya semaine passée Zambe abande utasa toto sambela Zamba fungolinga miso aotalisanga cimetière na bande komona cimetière vision e bande ko se répéter mingi pe to continue toujours ko sambela pour esprit de mort ko benga esprit de mort bongo to comme toute journée susu ya dimanche nango Zamba to sambela zo bando tasanga susu ba tombo azotasanga ba tombo donc cimetière pe kazo tasanga ko ba tombo ba croix ba komundi ba kunda ba croix ya ba tombo abandi otasanga susu to koze toujours ko sambela pour na esprit de mort nde tant esili semaine passée sili to comme suko semaine to bandi ya oyo le 20 na moto na sambela na ba pokwa de nzambe afungolinga miso atalisaki nga ba esprit wana mabe ndenge ezotambola ba esprit mabe ezotambola na balabala vision na betongo kara ezongi so mbala mibana seke nzamba azotikinga na samba na bandi ko sambela sikoyo ko bengana ba esprit de mort mipepe mabe kaka nde ezalaka après c'était ça et journée esilaki journée esilite ezalaki na peut-être non parce qu'on a butu susu to non sema na butu nde nzamba bandi ko testanga siko clairement sikoyo atalisinga ba démon ba fantôme ba esprit mabe na kata ba monstre na kati ya balabala bazotambola bazowuta par-ci par-là bisika na bisika oyo bazoyabo bazotambola na balabala bazotambola na balabala donc yango moni na ye kosala video na lombango na yebisa bana nzambe faut kosambela mingi mikolo kolonga na badistraction esprit de mort eza kotelema makasi esprit de mort vraiment eza kotema makasi diable aza na posa ya makila bato ba sacrifice donc liwa ekosala ekofrappe penza na kati ya bato makasi pour ça na comprendre pourquoi na semaine passée parce que le toza vidéo toza samedi ya le za samedi dans sa vidéo na comprendre pourquoi bande ko tesa depuis semaine passée ko banda ko réveiller nga dia ke tala makambo eleka na mokili tala esprit de mort on ko tesa ba cimetière pour ko réveiller nga ke esprit de mort c'est tellement il faut bana ba tema pour ko sambela pour esprit de mort et on comme nzamba tika kabana na été à continuer toujours pe ka ko le message on pe na
na semaine oyo atalisaki batomba bato bacimetière sikoa komoteske baesprit mabe ezotambola na kati donc namoni bafantôme namoni banini bamonstre namoni badémon ya forme na balabala bazotambola bien aimé sikoyo oyebisa ngai ozoya kaka ngulungulu boye bino mpe loko tokutani na bilimbo ya bongo esali otika yo etiko te directement possédé yo directement bazwi ame na yo yo otika ino kaka poso apamba ozongi ndako nde apres mikolo bomoto abeli ase buntakufunzoka nde ame na ye si baretiraki yango deja na coin moko boye na esika moko boye na place moko boye donc eza bongo donc yango moni nzambe aza konse fo tosambela mingi mikolo tobenga na esprit de mort surtout bino bato bazotambola na butu nde kosobi ke yo otambolaka na butu peut-être bisika oyo osalaka mosala esengaka ke osalaka na butu bi otambe butu ekutelako libanda baheure tardive heure nyonso tout il faut kozala toujours na attitude ya prière kozala distraction te oza kotambola oza kointercede na motema nzambe abatela mpo makambo oyo eza grave bien aimé nga na oloba no makambo nzambe alobi na nga mais ko vivre ngo bote na monaki on a vision donc eza non eza grave makasi besprit penza mabe etelemi vraiment besprit mande koloba eloba etambola ezotambola donc yango wana message na ki nango ejana ebisa bino yango wana na bale kotopropager message mosusu na moni oyo eza nano urgent yango vraiment totema tosamba ya pona esprit de mort na yango na kolinga konexe moko konexe mamo na yango message moko boye oyo nzambe apesaki année passée na message ezobalana parce que ezali ba saison moko biso toza na kati ya mboka oyo tozawa na poto bisika tozali nga naza na Amérique mais nebi ke makambo esemaka mpe kaka na Amérique te eza mpe na bapays mosusu mpe ebele ya bamindele oyo makambo esalemaka ezalaka na événement moko boye oyo esalemaka na mois oyo toza mpo toza na mois octobre na fin du mois oyo événement moko esalemaka na mokili na bangoka na mokili parce que bapays ebele donc eza deya na monde bacélébraka journée moko boye journée moko bacélébraka ezala benga yango journée bandoki bacélébraka yango na mboka oyo et mpo na bango eza nango tout à fait normal parce que tomona ata bavoisin bamapango ezingizingi biso awa omona na mosusu ezingi biso pembeni omona bila mutu mpenza azwi mpenza asali cimetière na kati ya parcelle na ye atetemisi babiloko na bango nyonso to batemisaka ya bamonstre banini nyonso to wana tiango donc bango baza bongo misu batie biloko na ndenge biso toza bapoto awa boyeba de quoi il s'agit mpe événement batangaka kombo moko babengaka wana mosusu babengo na telefone ntango oyambaka koloba nini avo banda osolola ntango oyambaka to babengo na telefone ntango ozwi telefone na yo premier mot oyo olobaka likambo ya liboso olobaka avant banda osolola oyo olobaka ne banda na yango wana nde makambo na olobela yango wana nde événement wana nzambe alobelaki nga mpo nango année passée année oyo mpe lisusu année passée alobelanga ngo pendant 3 jours différents azolobelanga kaka mpo na yango première vision atalisai nga alobelaki nga ke journée wana eza journée oyo bayaka kote bavie ya bato kolongola bavie ya bato nde na journée wana ezaka journée bayaka kolongola bavie ya bato bien-aimé kolongola bavie ya bato eza na basens ebele toza na mort spirituelle toza mpe na mort physique liwa ya molimo to mpe lokwa liwa ya nzoto okozala boye balongoli yo deja liwa balongoli da ame na yo bomotuno ame bayongona na lingala don balongoli da elimo balongoli da ame na yo moto atikali kapa monaki na ovivre apres mikolo moto akufi batalisaki ngango mpo na posa na bavision wana te mpo epesa mpenza milai te yango naza kokatakata kaka libike bokocomprendre na première vision batalisangaki moto ake na balabala boambisika na kutai na bato wana ya baalo wana ntango akokutana na bato ya alo wana directement bato wana bakosala nini bakozwa mbala moko ame na ye bake na yango wana na premier message abisaki nga bongo abibiti ya bato eza kokote bavie ya bato alobi na nga na premier message abisangaki bato nini événement wana ezalaka composé na bandoki na bamagicien nde bato basala groupe ya eloko babengi alo wana eza bamagicien na bandoki
basataniste nde basala eloko wana babengi alo wana. Bongo yo ndeko yo moto ofetaka bifeta feta yo moto oliaka babombo na bango o journée eza journée bapesaka babombo bakado aux yeux oyo bakado aux yeux olie yeba nini ozosala. Eza na bato mosusu basali na bango alliance indirectement à cause ya ignorance. Oliaka nini bakopesa babiloko bambuma na bango bango basalelaka wana yo kozwa ngo jour oyo bapesi yo bona bozwi olie babombo na bango bozwi olie obie bato mosusu bie babetaka babebi bato mosusu te mpe mponga mpe babetelanga porte bayaka jour wana batambolaka partout au moins baye babeti porte na yo kokoko soki ofungoli mosusu bete soki ofungoli bazwi bapesi yo babombo na bango bakosala yo mpo opesa bango eloko okopesa bango bapesi yo babombo na bango bapesi yo mpo opesa bango mpe eloko ndeko echange nini yango yo ozosala tant milimo mabe ezotambola yo ekomi epa na yo ofongoli elongo porte directement baesprit mabe ezokota na ndako na yo parce que l'esprit eza invisible yo omona kaka bayaki kaka eza jo batima na batambolaki bapesaki nga bo basalaki nzoka nde osemi na molimo oyebi te yango bible ebi ke mon peuple périt par manque de connaissance ozomona. Donc nzambe atalisaki nga bongo na premier jour ke baotaka bavie ya bato eza journée eza compose na lobi na deuxième jour aye kolobela nga lisusu atalisaki ngai RC eleki nga nayebaki teke eza bouton wana eza troisième fois deuxième fois aye kotalisa nga alobi na nga ke mingi jour wana ya alo wana ezalaka mingi baze mingi makasi na bana mike eza jour bina balukaka mpenza bana mike makasi mpona nini bavizaka bana mike diable aza rize makasi batali ke bana mike baza baignorant bana mike baza bana oyo baza na état moko état d'esprit moko faible facile à tromper yango barekrutaka déjà bana mike na ntango wana bazwa bango batie bango semence na bango ya mabe ya kindoki kwa semence ya mabe na kati na bana comme ça bana bakola na yango. Donc eza journée ou saison oyo bana mike mingi bazwaka kindoki na baekole baliaka nini parce que biloko na te na ekole bapesa yango bana yango bapara depuis na ndako il faut koteya mwana na yo ke mwana eloko boye eza mabe eloko boso bapesi yo boye eloko bo mwana akolaka nango daya na mutu ataki oyoke epa biso oyo babisanga deja bo akokota na loyenge ya bato bana mosusu te akokota te nzambe ayebisanga ke bana mike bazwaka bango na ntango wana bakotyamba moko semence mabe na kati ya mwana nde omona bana bazwa kindoki depuis bomwana akoli sikoyo otalaka mwana azwi kindoki depuis bomwana akoli na yango ntango akoma mokolo akozala ndenge nini baza kwa initiation ya magie na bana mike na age moke bainitie da mwana na magie mwana akomi magicien ntango azokola nango akokoma ndenge nini. Donc eza eloko moko bakotisaka kindoki na bana mike mingi na ntango wana mpo bavizaka mingi bana mike mpo babike bamikolo ekozala mwa mpasi me bana mike tokotisa bango deja eloko yango parce que dia bazaka na kati ya korekrute dia barekrutaka kaka baagent na ye azwaka na kati ya kolukaluka baagent mpo ekipe na ye ezala toujours makaza pepleka na ye nde nzambe alobaki bongo. La troisième message aye kotalisa ngai nabimaki wana na ndoto na olota ndoto nabimaki nakesala basha kobima nabimi nayebaki teke jour nango ezalaki jour wana oyo ya bevenema wana eza fin de l'année non fin du mois oyo ya octobre nde baselebraka nayebaki te ngai nabimi na ngai ye nakomi deja esika nakendaki da vite kosala basha mbala moko na mikuti mpe nazalaki na telefone te mbala moko na vie jour nango yango oyo namoni bango so na bala bakomi ndako mosusu bazokangakanga da il faut tokanga deja bien avant tokende deja pourquoi lelo koyinda butele koyinda eza jour ya célébration na nzambe jour nango eza nde lelo nasada na mizongelaka da ndako na mizongelaki na nga na ndako te nayoki kosutuka na reta efala kutu nabima te nga na mibimelaki na nga mbala moko nakomoluka moya kozonga ndako ere eleki tokomi bapokwa nakomoluka kozonga ndako bata na balabala boye esiba mpo balataka bateni na bango jour eza jour balataka bateni na bango base déguisaka na baforme bato esi base déguise déjà bacece babilo na bango na ndenge base déguise bazoya partout oyo bazoya boye donc eza kaka même message oyo nzambe atu balakisi ke badémon bazowuta parci par là
o bazo yabo o koto bazo yabo ebele na nzela basimbi ba arme tranchant ba machette ba mbeli donc oyo kaka bipasola nyonso to kaka ya magoba ba arme tranchant yango nde basimbaki na maboko balobi lelo koyinda baozela kaka engonge koka po makile fo etanga nzambe azotasaka nde bazopasa bato bamacheste makile eza somo vision ezalaki somo nzambe azoyebisango moni makambo esalemaka na journango na kamwe fisikema bonano natikala komona te na kamwa nalobi journango ezalaka nde boye naye kotala mpe jour mosusu mpe kabo parceke makambo oyo molimo oyo nzambe ntango alingaka yango babaka nzambe alobaka na basini yango bape na banini avant nabanda kopesa nga message oyo nafanda jour mosusu boye na moi avant nabanda kozwa message bana na ebande nafanda na moi je me rappelle bien le jour wana azalaki na kati ya motuka na telefone na maboko kobata matina motuka nazwi telefone nanga nafungaka ndenge ezalaka bo nafungola mbala moko mpona kikoya mamo na YouTube directement video liboso tokoya na YouTube wana bamo ezalaki video ya alo wana nzambe somo mbala moko na longoli biloko bona telefone nanga bo nzokande nzambe nazalaki da sina osema kosalaka ete akoloba nanga concernant makambo ndenge akomaki kotelanga koloba nanga makambo wana na image oyo namonaki wana textuellement na bapiblisité mosusu balekisa na batv eza journée ya makila biso tofanda na appartement omona jour yango bato badécore appartement kolo appartement eza mpe moto ya babiloko wana mona décore omona bina bazotia mosusu batie wana batie mpe namo nini machete ezotanga makila mosusu bakotia makila na biloko yango ezala kaka somo bakotia bamonstre bakotia badémon to ata na babalabala tomona parce que epa bango eza autorisé eza nango makambo moko normal bakotia yango wana ezotanga makila biloko baimage moko somo donc bana nzambe na nexe message mpona bake ezala mpe ndenge moko mpo tokomi mpe na ta yango ntango mpe toza toa na fin de l'année deuxièmement mpo na biso toza bapays oyo baselebwaka alo yango toza na moment wana toza na mwa yango donc bana nzambe azosenga totelema na baprière kobengana esprit de mort na baforme nango nyonso fo kobengana esprit de mort ya message na bapesa ya mamba alo eza ebele mpona meki kotalisaka yango wana mpona kotalisa wana meke eza mwa moko ya distraction te mpe évite yo soki oyambaka bato wana ntango basediza bayaka na babetaka na porte na yo ofungolaka bango obi oliaka babombo na bango obi oliaka biloko na bango ozosala alliance na bango sans le savoir oyo baconséquence nango plus tard okoyeba mpe te okosukaka makambo bandi kosema na vie na yo okosukaka makambo bandi kosema na ndako na yo oyo wapi ozoyeba ta te makambo ewuti wapi nzoka yo moko ofungolaki porte na kolia biloko na bango ya jour wana to mpe na kotambola na distraction na kozala sans vie de prière parce que diable akotaka na vie ya motu sans autorisation asengaka nzela te ye suffit tala kaka taika bili awa aza faible akoti abandi kodétruire nde bible biki le diable vient kaka mpona voler ya kaka mpona koboma kobebisa kodétruire koyiba tututu wana nde bible donc tobatela mingi baame na biso eza trop cher tobatela mingi bavie na biso ntango bandeko totelema na prière kobengana esprit de mort toza mpe na fin de l'année donc nzambe omo nzambe azotalisa bacimetière kobake liwa ekozwa bato ebele liwa eza mpona bato ebele diable esi atelemi deja na bajean na ye oyo atindi bango na partout na mokili bazotambola mpona korecrute makila ya bato sans compter bajean na ye physique boye wana nabaka na monde ya baesprit wana baesprit nao baconcerna baesprit mais sans compter bajean na ye physique oyo batravaillaka deya chaque jour bazotravaille donc bien aimé tosambela makasi tobengana esprit de mort nzambe na lola abatela biso nyonso tu tokokutana na video oyo ekoya na nsima
abanza la bosani le côté nzambe na pesio merci osala ki ngolu ya ko partager bande ko na vidéo oyo batela moko na moko makle na yo couvrir bo mona biso longola liwa udi bazoka na kata ba vie na biso et parler tout danger ba tentation so monguna moto na bonzambe zinga biso wakoluka biso butumo ya mona biso ta mona moto na yo pe makle na yo e bomba biso tu bomba na yo na kombo na Yesu amen bye.